Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss Tanyala Omukoko. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu fait grâce. Un bon tonton. Yo muto leli sakabasi. Yo mutu omonara ke ko sakana na mwasi eza na ngwe lokote na bimina petit oyo na chezemi na bwakisi ye akende na ye. Yeba ke makala moto eza likola mutu na yo. Ndeko mwasi jeune fille yakozwa lisolo ya ndeko na yo mwasi apesi biso yako yoka. To yeba mibali nini otozo bimana bango. Mibali nyonso te babotela bango bana. Mibali nyonso te il faut ka kobotele mwana. Tozo yokana yoka lisolo oyo kopeso pasi na mawa. Parce que moi là, je souffre, je mal au cœur. Pour les solo, et puis c'est la passi. Et zo pianga passi. Na ina partager na bino. Jeune fille à talanga, lobi miss na tala kayo makasi, naza abonné na yo, na landa kayo. Donc maman, soko edenga ete za passi, naza muta ba camarade te na ebite li solo na betela nani. Naza maman ya mwana moko ya 2 ans. Ndeto so ano boy miss. Na zemi mususu ya 7 mois. Mais makamobala zo salanga. Maman na ebité. Na olela. À chaque fois na vanti na olela nanga kaka banda na bandaki. Lisolo na ezandingini. Un bon tonton yakoyoka. Naza su qu'à travers lisolo ogotika infidélité. Ogotika kolelisa mitema bana basi. Pe sa position. Na lingana kina garçon moko na tonton moko awawa. Tonton wananga na ye alingenga na yaki na 17 ans. To komi ko vivre na longola ka zemi. Tango na longola ka zemi na tonton wana tanto banda kozala ayibisa nga ke aza divorcé parce que azaki pe divorcé, azaki papa ya bana 4. To komi ko vivre na ye ki chéri parce que nga ndo vivre pas na biso, naza orphelin de mère et de père, na ndo vivre pas noko na biso, na vanda pas noko na biso. Na mwasi na bana na ye. Miss to komi ko vivre na zuizemi ya liboso, tonton na binanga to longola, na longoli zemi. Zemi ami baleka ndenge zalaka abinanga to longola nga bite nga na olongola zemi te. Déjà na sina bandida ya kolonga ba zemi belé eza bien te pona ngai pona santé na ngai kozala malamu te. Miss na ye ko bomba zemi. Kaka ndenge zalaka na kati ndako na biso, noko na biso na mwasi ne ba comprendre ke na zemi ba ye koloba ke il faut ba ke kotika ngai epa ya kolo zemi. Mobali na ngai to vanae garçon tonton na ngai to zala na ye. Miss na lakisi bango place baki kotika ngai kuna. Tangu na komi kuna na komi kovanda. Na yeki kokutana na leki ya mobali na nga vanda na leki na mwasi. Leki na nga mwasi yemtala sokola mibali na nga ba culotte, ba caleçon, banini. Miss na kuma komona ke lokwa nga mona za sur place nga mo ifona sala la mobali na nga misala na bana kusokipe na mobali na nga mais leki ya mobali na nga akuma ekobundisa ngai genre que abana ekolinga te azobimisa ngo kwa ke na ebi musala te azolinga nga na sala te do yelo kwa bana de ko sala musala ya na e na tike kana ngo e bana ekosimba penza te mais lokwa naza moto oyo na loba mingi te naza moto na koka koloba te na vanda ko mo tamsu na bisi mobali abina tika kaka. Miss zemi bandi kokola ka ndenge zalaka aza chéri nanga balinga ite lokuti to komi kovanda to vanda e ko sala ke na lina koma presque pembenya ko bota mobala lobi atinda ngai na Kisangani na kende na leki na ya mwasi to kende na Kisangani po bandeko na ye famille na ye pe eza na Kisangani na za na Kisangani pona ke botela kuna banoko na nga babi non obala yete eloko te mwana mso ko ke na Kisangani musika te parce que na Kisangani kuna biso toza na famille te soki problème eli mwana toza na mutu o to kotinda te le temps biso to longwa Kinshasa noko baboya ki noko na nga telemela ki ye mobala lobi problème te chéri lokola eza boye yo ozonga pana bino kasi ndenge noko alobi ozonga kuna po mwasi na ye landela yo pona kobota okoyi kozonga na ndako kuna nga na banotinda mobali na ngai tina zonga tina bota mobali na ngai tinda mbongo asala makam nyonso en tout cas kota na sunga na ngai mais miss ko sala que mobali na ngai ayoko kende na Kisangani 6 mois denga kendaki wana azongi na epe tango azongi akomi kovanda pa petit frère ne moboy awa wakaka à la place awa wakaka eza makambo euti na Kinshasa tango avandi azana immeuble moboy quelque part azovanda Miss avant na leki na ya mobali ba immeuble ya leki na egwa akomi kovanda kuna akomi kovanda Miss mobala zola ne na boti pe makamnyo so bien muko mususu boye na kenai pa mobali na ngaka ndeza laka na ken na zola na mobali bala moko na moni téléphone na mobali na nga esoni tango esoni na ebisi mobali na nga
téléphone na yo esonné muta zo benga na mobali asololi esini moko mususu kaka ne ezalaka après kobotala nga na koma pe kovanda sukuna mingi na koma oza kuna namoni téléphone ya mobali namoni mobali nanga na babilamba moko boya bana basi na ndako na tuni mobali bilamba oyo eza ya nani oyo eza nango ya mutu te mezaki bilamba moko ya bana basi eza ya mutu te bon bilamba ya mutu te mobali ya kozwa bilamba na ya kobimisa ngo libanda miss de miss moko musu namoni na téléphone nanga ba ye kobenga nga fi moko atuni nga yo komona yo na Tanya ya biwi comme on a Tanya bia yone mobile mwasi ya tonton junior tout pe saka kombo bongo tonton junior ya biwi nga mwasi tonton junior abandi ko loba bongo ça quoi ba menace quoi donc na yo comprendre que ça qui mwasi ya tonton junior miss de miss e ko sala que mwasi ngo abandi ko sala ngai ba demande na ba TikTok nanga na ba Facebook nanga na yeko bloquer ye na comprendre que ça na yeko bloquer na ye zai mobile na pokwa na tuni mobile abionga na yebi ete ka ne mibali bazala anuye ni mwasi wana na tika nanga miss de miss esila na mo e ko sala que miss ndenge ka makambo ezalaka na yeko zonga pa na biso parce que mobile balinga iti na yeko zonga pa na biso na mwana na ngai mais miss de miss ta on yeko zonga wana mobali en tout cas na yeba position na bien te mwana na biso il y a 2 ans akoma ko vanda pa ya mama ya mobali nanga mama ya chéri nanga tango azo vanda kuna mwana belaki tango mwana beli eko sake mobala benga comme bala sokipa ne pe nanga tindela nga bomba mbongo makame belebele alobi ke mwana beli na esi mobali nga pe nazoka bien te mais yela nga ye na kene na hôpital na kene na mobali mwana na hôpital ba traitement o bana ko landa pa mama bokilo e bana ko simba te et puis ba yo sali ba traitement mususu ba pesi ba kisi mususu mwana zomela miss de miss esili wana te mobali abengisa ngai tokutana to vani tozo solola to vani tozo solola na mobali ya tozo solola kaka après natala ka boye na téléphone na mobali mwana azo simba téléphone na mobali mwana biso ya 2 ans na tango azo simba na mona ba vidéo mo boye mobali azo sala azo somba ba bilamba ba veste ba bilamba belebele mbala moko na kati ya vidéo wana mwana na bango ya 2 ans atuna ki papa na lobi papa olingo bal tu vas te marier tu veux te marier. Papa lobi oui. Moi na 2 ans. Alors ngobala moi si quoi yoki atani na video yoki oh makami atuni mobali. Mobala sa kwa wangani esina. Miss de miss na zongi na ndaku na vandi na moni na vandi na lali lobi nango mobali na tongo nango bandi ko benga ngai samedi azoni ko benga nga na ba téléphone. Abengi ngai e moko azwinga e moto sololi esinga na ba après-midi boye na bandi obenga mbai na ozo mbai te na moke na bengi trop na ozo ete nga na mesana te ko tshaka ba crédit na benga ka toujours na WhatsApp na o tshaka crédit na bengi boye na juillet te na juillet te na vanda na mona kaka ndeko mobali na nga wana ndeko je leki ya mobali na nga na mwasa bengi ngai allo ma chérie ça va oh oui ça va oh sanya bi ate na oka penzo to bien te na lali nanga miss ndenge na oswa no bona na zema 7 mois ya mobali ya bana mapasa 7 mois mama na olela ndenge na oswa no bona olela ndenge na za bona olela na souffrir parce que bon et ko sala que de ko mbai na benga bi ozo sani habiter na zoka bien te na za ko s'allonger na vai na ngai abi so na yebi so likama est-ce que obomba nga abi oui na obomba yo tata na obomba yo tata tanti na obomba alobi okay obi ke yaya azoke ne kobala akobala lelo azoke ne kobala bomba ngai azoke kobala abi ya solo na bi oui azoke ne kobala bomba ngai koloba te alobi okay problème te moi c'est alobi na bani ko benga mbai na ozo mobilité miss lobi na ona bani obengela na juillet na téléphone alobi na nganga alobi ne bonyo za bien oh bien miss na tunie o te kobala eleki malamu mobala vani quelques minutes après bi oui eleki malamu alobi bongo na sali yo nini na tan nyonso to vani na yo na boti no bana naza mapasa zeme mapasa mibale na boti no mwana moko to longola pe déjà bazemi tango to banda ko discuter no banda ko lobalanga ke na kobala ote so to sai mo discussion ya bolingo o mona lobalanga na kobala ote na kobala ote mais na zuizemi na to zo vanda o bai nanga o s'occuper nanga makamnyoso mais siko na minute o ke kobala o salinga boye pona nini na sali yo nini pona mériter boye naza moto na koka ko lobate na loba mite naza nanga orpheline de mère et de père na yebi mabete na vanda no bien
est-ce que okokai ko kende ko bala kaka ezaki obligé on naza na balite ezaka prédote na balite na prédoté kaka na bali na ngai te ezaka prédote kaka il expecté kaka na bali miss de miss et ça linga passe naza na camarade na moto betela te naza awa na vana pa noko na naza na zemi mobali akomisinga na niveau akomisinga na ebité mama na sala nini na likam obeta lisona la famille de miss voilà